Mbote balandi ya kin vrai quoi. Tout ça a la victoire, na ça la grâce et siga ebembe nzoto ya mama na biso mosolo oboyeba ki grand artiste o bando ça na groupe Salongo ebembe ne bimaki lobi ba ke kunda onde lelo. Émission zoko baka seko ko baka bino mo bomona tozana ebembe ya mama mosolo bomona passe na mutema kwa mama oboyebaki mama mosolo o travailler mingi na groupe Salongo eza passe toeti a na matanga na eza victoire na salle la grâce toza awa na ba artiste comédien bolanda bango ebele par rapport de ba suba bon souvenir oyo mama mosolo a sala na groupe ya mingi tozana artiste comédien grand artiste comédien Belvi bino mo bolanda papa beau souvenir nini oya malunga oyo a garda sur mama mosolo. Bonjour grand artiste comédien maman Belvi. Bonjour, merci. Merci pour la question que vous posez. D'abord mes condoléances à la famille à Mosolo. C'est triste, hein? C'est triste, hein? Si on peut dire quelque chose, c'est que tous les habitants sont dans le bus, tous les habitants sont dans le train, nous sommes dans l'arène. Donc il y a eu un réco qui a quitté et nous les autres on continue notre chemin. Et là quelque part aussi nous sommes au Kita, c'est ça. Donc mon son la Koufi à Tikibiso pour les souvenirs, Azaki vraiment camarade n'angaïté. Mais c'est une histoire que j'ai respectée à manière que l'inganga mingi par rapport à Moussala. En tout cas, tout là bien, on a un problème. Déjà, quand tout ça au monde, c'est une fille qui n'est pas problématique. Donc, ce n'est pas que tout le monde en tout cas, mais on a la monde et pas naïe. Tout ça là bien, à ambiance, ils sont à Koutibino, donc c'était bien. Mais nous avons vraiment occasion de faire la scène parce qu'elle n'était pas trop zonding. Donc, voilà quoi. Merci maman. Merci. Artiste comédien Nene, maman Belvi, face à Utukoloba. Azapé mo pambate, azapé na artiste musicien. Obi ke Aouti Italie justement rapona ebembe ya mama mosolo. Veut dire que pas si on a quitter la Italie quoi habiter, faut na mo na pela ndenge nini, ba ke me mama, ba ke tika penati na lilita na ko. OK, bonjour. Comme on a ni balanda kin votre news balanda yo. Bon, bonjour Bella tous bienvenue sur Bolanda ngai. Na répondre na komo ya Jido à la vie. Artiste Jido à la vie. Artiste musicien. Artiste musicien. Veut dire que yo outira Italie directement pour nebembe ya mama mosolo. Normalement na pour nebembe ya mama mosolo que son nom repose en paix. Bon, naza membre ya ba camarade ya Yannick Simbi. Bon, talaka mama boko libiso tokoli bikaka biso pe bana to mo débrouiller ba vie malin mais toko ma batu boy. Alors sangwa mama. OK. Na sanga Italie na eba wana sangwa mama quoi kombo Jido à la vie quoi. Artiste wa ebinga ebi quoi. Chance fait na wo ebinga te ba sotin o ebangai na occasion et tout les cas to perdre maman na biso. Notre Italie n'est pas pour juste aider maman na ngai alors na musicien artiste musicien quoi, un chanteur. Na sa membre ya ba ami ya Yannick Simbi donc tu es vraiment tolé la vraiment maman tolé la maman na la maman belé pe au sala donc na tika on est pour la maman pour tout le monde na soute quoi donc merci artiste et on lobby que outil Italie oyeka pour na corps à maman c'est que au garder ba souvenir belé o ya maman sala ya bolamu pour so sala ko ya bolamu te pour ceux qui a sala ko ya bolamu te quoi au lingo sala loko salité mais tant que no lingo kita parce que c'est garder ba souvenir ya bolamu et pas na lingo ba ta mo balé ndezala kaka bon ba souvenir
tellement ébélé. Tout ça pour ça mi balé ba to balanda. Bon ya mi balé ça que non nalala pas maman kolala pas mutu kotanza tongo mutu azo na valeur wana ya kolala pas na ye donc ça ventité. Deuxièmement maman est dans la mambo ébélé quoi donc ya olobeza mingité. Ya olobeza mingité mais ya grave artiste boyoki ya témoignage oyo artiste auti koloba bipo mutu azwayo ala lisolo ndako na ye eza lipa na nguba te veut dire que c'est que poza muté mon bolam posa lelo ko wana eza pamba ye pamba te mutu alobi bo rolanda ba témoignage pe bolandi ba témoignage oyo baninga msuba auti koloba babi maman mosolo vraiment molimo ne fanda na kimia. Ouais, nde tolobaika ke ba artiste comédien baza bazoya kaka ebele asko tozana Vegaou ameko lingola biso na liwa ya maman mosolo quoi. Oyo sali batu pasi ni wa bolamu maman mosolo. A garder sur Vegaou ameko yebisa biso na micro ya King Free Top News bolanda bino moko. Bon, au moni ke biso to kufeli. Artiste comédien na biso moko so akei. Et puis na musala oya za kosala mutu nyonso ayebi mosolo ndenge osala musala na ye. Nga plus précisément mosolo to saine mingi na groupe Likoko ya Ligue de la lutte contre la corruption. To bana ko jouer na mosolo, to jouer na mingi, to kutene pe na ba tableau ya mingi. Alors, nga na kamwe to na sensibilisation ya Likoko. Après 4 jours de 6 ans, après 4 jours, quand la kinga qui sont les gens na yaka na kinkole, ni kono apa ndongo na biso, na yo bazo ka prendre ngai, oh mosola kufi. Eza passe. Mwana wana ali mutu mwa cha biso toujours na loyenge. Ye pa ninga ni batini to sekaka, to za kanda te, to le ba makamoko boy o ni ba imur po. Donc abana ko lo ba ya mingi, yango wana souvenir makasi o ngana zana pa na ye pa ba na ke Vegaou yo na ko sambela ko tika nzela nzambe te faut sambela makasi yango na o tika na pa na nga yango wana. Alors groupe Likoko za groupe monene o esengisi ba comédien belé o to sala ba sensibilisation to sala ba tournage le na télévision. Donc groupe Salongo na groupe Likoko na RTNC en tout cas tozana mawa mingi mais nzambe mo ayebi donc tozaka na bolingo. Merci nzambe moko ayebi bolandi Vegaou na micro ya King Free Top News ninge auti koloba tozaka toujours na ko bala ka de émission ya King Free Top News nde to yebisa bino toza pe na grand artiste papa bidibidi o bino mo boyebaka o boyebi azabe kaka toujours papa bidibidi asila te yango to okuta ene na matanga ya mama mosolo non quoi yango to ye esali biso pasi ayo témoigner moi quelques souvenirs ni o garder devant maman mosolo. Bonjour papa bidibidi. Bonjour, mes condoléances. En tout cas na sepeli ne bozunga émission na pesa moi moke maman mosolo tazaki bien na biso ya na ote som ta kufa bolo ba bien na ye azaki bien na biso azaki mutu anda fongola je ba cop donc azaleka bien donc asali be mingi pona mo lo bango ya teo TV dalaka po bata poto ba yokiango nga ba benga mosolo kufi na bata ba Canada ba dadi keto kambu bazo benga ba komandalo la Switzerland ba benga ese bango passe po bata nga zuwaga te bien te na moli mone pe magana kimia. Mais papa bidibidi oyoka ki jour oyoka ke liwa ya mama mosolo oyoka ki ngo ndenge nini pe komela ko pe nini ba benga nga ba 29 et sala nga mabe po tozana masomo bo photo sa na ye mais et sala nga bien ti kutu filme to tourner pe na e ba salon mo bone bando le ka ute fale le ka bon bo jouer na mama mosolo na kati na mama mosolo na film a groupe salongo to jouer pe kana ye film asuka mwana nga abunga na ndako nzo akekota akesa ki service manuka pa na ye bon film silité na to sisi film onte ya kufi na bide soto continuer onde nini mobile na ya bala mwasi mususu to yebite o ya ba l'action onde nini donc ba kameme so bazama ele ba réalisateur ba ibagali matanga oyo ba pesele on kana kata film pour filmer ke bien ndeti Aris Mwanze le grand cameraman mais alors moi ina loba batu po ba yeba yo papa bidibidi moi loko wana marget wana pasi eta ke no artiste akufi fo ba œuvre ne bima fo pinisa na mo artiste po ba sentir ke wala papa bidibidi quoi
naibi na ngai yo naza nani ata umoni ngai na boy munieli za kuluba deja ke ngai mais musolo belite ukufi oya die yo soki nzambe mutu adie yo merci ye moko mutu asala yo mais soki mutu asali biloko akulanda yo na 2 jours bokuyoka sama akulanda yo musolo mutu wana ngai na lubia. Merci papa bidi uti kolanda so papa bidi ninga uti koloba les gars artistes souci mingi na mutema leli abi papa abi mosolo o ba lié quoi mutu wana ba pese une semaine akoli le biso to mo sa ki c'est malabo o to ka eye bazonga kana na pièce wana ezana se ka pele mais biso ta to ko to tali awa lelo to mo ka ye dana na ye to ye ba ka ye bon ba ko te masimala biso certainement ba ko ye ba mo na ye physiquement mais ba ko mo na ye na ba œuvre na ye o ya salaki c'est pourquoi na programme na qui ba lobi grand sœur ya maman mosolo quoi tozana ye awa to me ko poser moi quelques questions na mikunu na biso. Bonjour maman. Tout le monde inde quoi zo lela awa liwa ya mama mosolo apo bato nyonso bafandi apo na mama mosolo liwa ya mama mosolo osentiraki yango ndenge nini mama etaki yo grande sœur ya mama mosolo? En tout cas naza grande sœur ya mosolo mama José mokolo babengaki biso na 23h bayebisi ngai ke mama mosolo akufi. En tout cas nandimaki te nga nalobi te mama mosolo wana akufi eza ye te namoni lokolo bosani alobi te ezali ye moye nayebisa bana na ndako ezalaki te na bandi nanu kolenga nga moko nazwi telefone nabengi bandeko mosusu baye koyebisa nga ke mosolo akufi. En tout cas ndako mobimba tomonaki lokola mabele ebuka na tozinda po kozanga mama mosolo ezali pasi na libota ye azalaki akabolaka te asangisaka bana asangisaka biso bakulutu azosangisa. En tout cas bolingo oyo ya mama mosolo apesa na libota ezala na bana ezala na biso mikolo. En tout cas totikali na pasi ya makasi tobungisi ntango nyonso nazolobaka tobungisi cher na biso o penza ezali cher. Mama nayoki kolela na yo façon olobi apa ndeko na yo mama mosolo lobi ke azalaki artiste comédien si bato ebele boye bayeboye parce que bayebaki mama mosolo siko etaki yo grande na ye souvenir ya malongo nini oyo kasi leki na yo mosolo? En tout cas ngai namoni na souvenir na ye namoni ete mama mosolo vraiment azalaki malamu na bato. En tout cas au souvenir oyo eteyi biso totikali na bomoi yango esengeli fo tozalaka malamu na bato. Émission na biso so continue nde tolobeka ke toza na baartiste comédien a toyokutana mama Pembele ayeba Rosette mosolo pasi tozwa ye. Bonjour maman Pembele. Bonjour papa journaliste. Tomoni awa na ebembe ya mama Rosette mosolo aza nani pa na yo? Merci na motuna komona ngai awa mama Rosette azali mwana epai na ngai malgré nga na boti ete me mama aboti azaka lokola ngai naza mama epai ya Rosette elobi te ke soki nafandi na kati te naza na pasi na ete te elobi te ke soki nafandi na kati esika nzoto ne ezali te nazali na pasi na ete te pasi ezali na nga papa koyeba yango nzambe muta koyeba pona nini po Rosette jamais abenga ngai mama pe abakisa kombo na nga likolo. Rosette abenganga kaka mama. Rosette ata na mosika omonaki ete ye muta liboso mbango aye kaka mama boni mwana nga malamu do akopesa sengo moko te otali mpenza olobi ya solo mwana mpenza kasi eloko
mpona koloba boye na Rosette yaya Rosette ayebaki kosilika te, Rosette ayebaki koseka kaka ndenge boakomone na bateatre. Rosette azalaki kaka bongo et puis Rosette mwana moko modèle mpona nini nalobi mwana moko modèle emonanaki na bizaleli na ye na efandeli ne na batu na makambo na ye nyonso. Rosette azalaki mwana moko modèle yango wana Rosette esikanga nazwi sango na ye ya kufa nandimaka yango te, nandimaka te mpo moto akoyebisa ngai azotanga kombo te kaka mwana mutu na yo akufi, mutu na nga nani collègue de service mosusu ye koyebisa nga alobi yo mosolo papa noki mutu esui donc nazaki sungai te. Merci maman. C'est comme moi conseil et moi souvenir à Malonga au gardon aussi maman Rosette Mosolo. Souvenir ya Malonga oyo nga na garder na Mosolo ndenga zali wana papa na ngai to perdre tokozwaka ye lisusu te malgré tokozwa mutu mususu akojouer lokola ye akozala lokola ye kasi ezali ye te. Rosette asakei akozongaka lisusu te biso nde tokolanda ye eloko ezali wana mpona Rosette nazotungisa mama makasi mpo mwana ya moke mpe mwana ya boye abeli te eloko te kaka toyoka kufi na nini toluki ndoki te po tobotamaka na bamaladi na biso soki moko kaka déclenché ale toyebi ke moto azalaki na maladi boye lokola ya ye déclenchaki eboyaki kobima po toyeba tosolola na ye ata na mbeto hôpital. Nzambe merci oh kaka mbala moko akangi munoko. Merci papa. Merci mama Pembele tosepeli ko ouais nde tolobeka tozaka ba comédie belé ba le ndeko la bango Rosette Mosolo azalaki bien na mutu nyonso yango wana omoni bandeko ba comédien baye atozana papa Montana ameka kopesa moi témoignage par rapport ya ndeko Rosette quoi oh uti ko kende. Bonjour papa. Bonjour. Tomonyo awa na ebembe ya Rosette Mosolo toyebite soki oluka nini. En tout cas, vraiment, ton perdre pendant artiste à mon nez, Namboka Nabiso, Rosette. Azok a incarné un rôle, Nios Bapesae. Vraiment, ma belle est zui. Maïe ne mutekei, maïe le kei. Alors, passe na motema. Le jour où il y a Sangwaliwa et Rosette, il y a un jour où Nini, Nini, peut Ozalaka Nengenini. Non, na Facebook, na Nibi Nabia, Zaka Boy. Bonjour, on fait quoi Koufi, oh le Kouta, on fait 41 encore. Dans un sable Raboy. Oh, pas LTNCD, communiquer. On a bien Raboy, on a confirmé. Alors vraiment, c'est là qu'on a pas ce mot à Saranate. Moi, souvenir, on a mon gardien pour la Rosette, mon solo. En tout cas, souvenir Zapenda est belé, et Zapenda est belé. Mais attends, Moko, Rosette est un boy. Maintenant, si on jouer comme les appels sur la mokine. Donc, personne n'a que, en tout cas, après personne pour nous faire du monde. C'est là à chaque fois, c'est là il y a tiré la mouture dans la ne tolobeka ke ne bemba maman solo ba artiste comédien bazoya ka sekoya to lemba pe bango te aba mon artiste obino mo oyebi elongi akala kwa to za na awa ameka olimbo ela biso papa ya douleur o ayokaki ya liwa ya ndeko na artiste comédien papa ya miko ya kin vrai top news bola na obino moko. Bonjour artiste. Bonjour. Ouais balanda kin vrai top news bola na yo non, tout le monde va déjà que tu fais le tour matanga c'est un abisso on se la confie tu es vraiment cadre ya matanga c'est ça. Ouais artiste jour où yokaki sango Rosette a kufi et comme la que nini jour nini pe na yeseka nini moni et Thomas juste na tournage moni ba benga ser na biso adaye sala nga souci makasi ko aza mutu moko peut-être tozwa temps ya kosola naye
ils avaient à côté RTNC je crois pour tourner après ça conseil bien long kala oza artiste moko au sala caché na yo bien na style na yo mais faut beaucoup plus que ba prière les coming au moins un jour on a une tourner ba bien accès radaé ça l'a souci makasi au moins les locaux tu es qui na ina programme moko ya production mo bona ina on a côté maluku et puis une marche de santé nabi non wala ser na ngai a baksa mo implis mun ko pesa mutu conseil que faut yeba nzambe et puis na carrière na biso oyo azase galinga kao metana yoki kila kufi isalinga vraiment souci makasi ça la qui au passé veut dire que mon que non artiste makasi akei mais un bon souvenir ne o ni ate muke oyo yo gardons sérieux non na oyebi ke à part ngai mukili mo monde entier ebi batal ba image na ye batal musana sala ka na misu musala sala ka eza déjà ba bon souvenir na ye o biso tika na ngo eza kutu mo ko détailler on ezati parce que asali mingi asali pe belé o mo na mo ko tolo ba misu ezati merci artiste na sepeli papa ne o tolo be na miko ya Kin 20 Top News na remercier bino vraiment la presse tara mo na kala bato wa luka artiste wa to solo ngo sima émission ya biso continuer ka se ko continuer a to zana président chaque Congo o bino so boyebi ya lobi akutela te bino mo boyebi moya o limbola suite bonjour président bonjour papa to monyo awa ezani nango awa bon to matanga kutia ndeko so Rosé Mosolo wa kufaki banda le 17 mais bala poto va comprendre mbongo ezate moni batisa bazala bango te masse malheureux hein missionoka impeso kondombasi Sandra Bumba Mawa Agwati Samotone puis sur de Lausanne semble c'est malheureux on n'a pas vu les artistes c'est malheureux en tout cas moi souvenir au garda si souvenir Mosolo azalaki ko soutenir à sans danger azalaki na kati ya sans danger c'est pour ça la tiki était ouais merci papa la sepeli merci neto lobeka ke maman Mosolo azaye moko te ba yo lela ele ba artiste comédien o bino mo boyebi ya lobela kutu bonjour président bonjour to monyo awa na ebembe ya maman Mosolo aza actrice te nga mpe naza acteur na président na ye naza acteur mais toye mpo na mawa na ye mpo tozalaki na ye na groupe Salom toakojoue na ye même pièce ya sikoyo toza na ye longo donc jamais nakozanga kokabula mawa na famille na ye yango moni présence na nga awa jour oyo oyokaki ke no maman Mosolo akufi ekomelaki place nini aire nini mpe esika nini bon maman Mosolo liwa na ye koyoka sango nango moto aprene nga nouvelle ya liboso ezali assistant na biso mokonzi na biso azalaka na RTNC Emile Nzuzu Sola tokona kotala ye ngai Gaou Mundweri nde ye aprene biso ke pa maman Mosolo akufaki nalaki vraiment étonné mpo nayebi tozalaka na ye tusa bona boye topartageaka na ye na ba RTNC na groupe Salom mo bon souvenir oyo gardani ye pa maman Mosolo en tout cas bon souvenir ezali aza respect aza poli asololaka bien tozalaka na ye malamu donc arespectaka nga mpena vie Johnny vie na ngai esalaka nga bien na respect wana merci président tosepeli bacomédien bazoyaka na miko ya Kin 20 Top News balelaka kaka Rosette maman Mosolo yango tomoni Patrick Engambe azali awa po yoka ye mpe na miko ya Kin 20 Top News alimbola bino bolanda ye moko en direct bonjour artiste bonjour ndeko nanga boni bien tomoni okomona présence na yo awa toyebi te lo nini oyo osala awa ouais merci bato baotala ntango bamoni longi bayebi dayaki wana Patrick Engambe artiste et comédien napesi président na ngai José de Londres sida bilele facile à garer aotala ngai depuis Suisse et puis joyeux anniversaire na yo toyei kokabola mawa epai ya ser na biso Rosette Fololo oyo aza ancienne ya groupe Salongo donc auti kotika biso vraiment nazwa ntan ya kosola na ye te mais kotala ye na TV aza ser moko azalaki bien et puis azalaki kosola bien na bato raison pour laquelle omoni baartiste comédien baza vraiment ebele elakisaki azalaki kosola bien yango toye lelo korendre dernier hommage na ye ndenge ezalaka kaka bien olobi bien mo ozwa ntan ya kotunde na ye te mais otala ye mingi mais kotala ye mingi bon souvenir ni oyo ogarda sérieux olobela balandi ya Kin 20 Top News balandi en fait aza gentil de 1 aza gentil et puis ajouaka na makasi moko na yebisi yo okozwa idée te aza gentil asololaka bien ayebi nde babudaka bato te parce que nous les artistes yo yebika so oza dala na kombo okomomonaka yo eza supérieur mosu omona bango eza eloko te soki epai na ye elelokana mpa nde ezalaka te tu vois
azwaka mutu nyonso normal oyebana te osula lona ye na facilité donc peut-être c'est un peu ça quoi. Merci Patrick Engambe bouti ko bomona ka na cadre émission ya Kin Voix Top News bomona ebembe ndenge za kokoba to ya mama na biso mosolo eza kokende boso nebino mo bozomona ndenge bembe ya artiste comédien boyebaki mosolo Rosette baki ko déposer Rosette Lita tolo continuer. Bonjour Yaya. Bonjour. Kombo nani balanda Kin Voix Top News balanda yo Eugénie Sombo. Tala boye Eugénie Sombo chona show eloko ekamisa ngai toliaki naye tomelaki naye me ekamisa nga Karine Pala conflit tina liwa Karine Pala kangi yango tina liwa muninga akufi amonani te eza pasi. Ouais, bon, tu Rolanda, ndenge autu kolobabi, si na liwa conflit kaka eza bien te. Babi, to zape omona artiste comédien belé. Bonjour président. Bonjour. Balanda Kin Voix Top News balanda yo par rapport ya liwa ya ndeko na biso mosolo. Na kimite. Balobi, bazotela nga balandi te. Moi papa balandi ba kozonga te na zaka mbango. Bolanda kaka moi ba souvenir au garda ya maman mosolo. Ba souvenir eza boye. Ye nanga na ndenga mabete. Ya banobe nga mobali na nga banobe nge mwasi na nga. To nga ndenga makasi. Donc ndenga zaka na so monga na mwasi asali zuwa pe ya solo. Po to banoka na très bien. Et pas ya zalinga na za pas nga na za ye pas zali. Donc on coopérer très bien. Mais président eroyoka moi sango ya liwa na santende. Ah passion na yokaki. Oyo balenga tisko yo ndobi te ni toza na ndima na ngate ke moso ala kufi. Toza na matanga mengai personnellement tisko nazo ndima teke ya kufi. Merci président pour nazo ndima ngote ka kufi. Toza kokobaka émission na biso toza la président Mamadou o boyebi bino mo bana poto bana Londres boyebi président Mamadou bomoni awa na ebembe ya mama mosolo vedi ke to ebani ba bo souvenir ne o nini a garder esali ke no aya na ebembe ya mama mosolo. Bonjour président. Bonjour. To monyo awa na ebembe ya mama mosolo to ebite so ba souvenir o ni o garder si mama mosolo on me ko limbo la balanda Kin Voix Top News balanda yo. Merci na pesi d'abord batunion so bazolanda biso mbote pour vous dire des souvenirs. Nous ne sommes pas venus ici juste à propos de souvenirs. Là. Primo, c'est moko ya coopération na biso artiste comédien ndé akufi yango ndé toye wana. À propos de souvenirs, on n'a pas eu le temps de jouer avec Mosolo. Mais nous avons aussi des liens un peu du côté para-artistique, côté familial. L'une de mes sœurs à Bala, la famille Nabango. Donc, la famille, c'est Sangana par alliance. Mais tant qu'artiste, on se vise toujours quand on a la télévision, on se connaît. Donc, quand on a un mariage civil, j'ai aimé sa simplicité. Elle est directe. Quand elle m'a vu, essayé maintenant que je vais un collègue comment Yambingai. Oh, to bisonne to balibino. Ah, mon solo. Tout le monde s'est parlé to ebanaï. D'abord, souvenir à Maka, c'est aussi les militaires. Oyo na monaka manifestaki envers Ngai. Donc, le Ramaka, c'est Nesinga na Koloba vraiment yango. Mais yambaki sango keno akufa ki combien que wapi ni pe oyoka indengeni. Non non, quand on m'a parlé, c'était sur tu vois, c'était la nuit vraiment. Je consultais mon compte Facebook sur net. J'ai vu l'une des actrices qui a publié Adieu mon solo. Je me suis étonné, je me suis demandé, il s'agissait de quel mon solo, hein? J'ai relancé la personne, c'est par là qu'elle m'informa que c'est bel et bien mon solo du groupe Salongo, parce qu'elle fait partie de la deuxième génération du groupe Salongo. Donc, c'est Oxygène. Ah, Oxygène comment? Elle m'a confirmé la nouvelle, donc j'ai essayé de relancer membre de la famille, la famille Nabango. Elle m'a confirmé, il m'a confirmé la nouvelle. Et puis c'est ça, c'est parti. Non, non, ça a fait mal. Hein. Perdre quelqu'un, c'est pas facile. Tu vois, mais c'est même le sentiment que nous partageons en cellier. C'est la tristesse. Hein? C'est la tristesse. Nous venons de perdre Moko Yabiso. Nous sommes censés. Yaoyo Kaka a toujours pas si. Donc, mais sachez que Mosolo n'est pas morte. Elle restera éternelle par ses œuvres. Merci, président Mamadou.
oxygène ninga uti olimbola na miko ya Kin V Top News papa ninga uti olimbola si ba témoignage ya mama Mosolo ndenge olekaki justement balandi ya Kin V Top News veut dire que ba uti olanda émission na bino obolinga mingi oyo ezosala bino ba plaisir mikolo ezolobela makambo nyonso ya vrai babi ya lokute zate nyonso ya vrai veut dire que tokite ti awa na victoire na place batiaki nzoto ya mama Mosolo bino momoni ne baartiste comédien ndenge balobi na miko ya Kin V Top News eza ya lokute te nyonso eza ya vérité yango tokomi na suka to mpe tobosani te na nsima caméra Aris Mwanza moto abimisa ye baimage ya boye oyo eza boye Aris Mwanza abosani te ke nga moko nde azalaki sur le terrain Dani Kisabala numéro na ye yango wana kwa tolela bino trop bana poto bana Paris bana Londres koloba kutu te tolela bino trop nde bino mpe bolinga biso na posani te kopesa mbote epa ya grand scène nanga mo propre c'est à passer babi ya yo yango wana yo yebi makambo ebedologie oyo ti ezokoba boye vedika todonwa na bokasi na yo kwa na posani te famille mobimba boleke bele sola ndo tanga bino kuna vedika ti émission esilara mena ndo tanga kaka bino boleke bele na pesi famille mobimba mbote o bolanda ngai parti à Londres Paris Italie yolo Afrique du Sud Afrique partout na pesi bino bambote bele bambote na bino yango wana na bosani te Paul Kiangala papa na Kingston ya yo yango wana na bosani te Mamina mopanzi à Londres kwa na pesi bino kaka mbote na pesi su bofa nanga moko pichu ya yebi makambo oyo bédologie ya mère nde moto esala biso mpo tozala boye yango na pesi ye bambote ebele numéro nanga moko naosala eza plus 243 89 17 071 27 plus 243 89 17 071 27 so bobengi ngai ezala mwa bien mwa baconseil émission tosepela na émission boye mwa baconseil ebele bacouragement esalaka bien tolobi keno tokomi na suka ya émission na biso topesi bino nyonso bambote partout produit bozali babayibayi bagros bisou